Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019 pour toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Très rapidement, dans la cas qu'il fallait être le placer à la cabale, il y avait qui va basé là un lobby et j'avais jugé bon dans cette vidéo le parce qu'hier et comment il est tard. Ok, et c'est tellement important beaucoup à capter, tu peux comprendre vraiment parce que l'église est menacée, l'église est infiltrée et l'église est baby. Nicolo, il y a science oyo, secte oyo. C'est quoi la Kabbale? Ezali science. Tu peux pratiquer moko. Où ils ont consisté à comprendre l'écriture hébraïque. Hein, c'est si simple que ça. Et Kabbale, du mot hébreu Kabbalah, qui veut dire connaissance, réception, tenir secret. Baloba nini. Batomolili tope bando ki ba sataniste ou ba créer yango. Il y a une loi orale, à part la loi écrite au Moïse Azoua, il y a une loi orale. Et loi orale wana, nde yango wana Kabbale, tope Kabbalah, bacha yango na ba ouvrage, tel que ba Talmud, ils ont ba livre, il y en a beaucoup. Msusu ezalaka Mishnah, et lo mwa bongo. Eza mwa ebele, ba livre yango, je crois bato ba sala yango ba yebi. D'ailleurs, basala cours wana science c'est pas na binga secte wana to ba côté yango ba na maîtrise dango ba yebi. Et ba tia ngona ba ouvrage wana loi orale au Moïse Azoua pour na bango. Et en dehors la loi écrite nde yango wana ndezo contenir to peso constituer Kabbalah. OK? Alors c'est réservé aux initiés, ou encore c'est pour les initiés. S'il faut définir la Kabbalah, je dirais que c'est l'ensemble de toutes les spéculations. Hein? Métaphysique sur Dieu, la nature, l'homme, l'univers, où ils ont tiré racine na ba tradition ésotérique y a judaïsme. Niant ces alliés, na ba tradition ésotérique. Judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il y a une face cachée là-bas. Un mystique, mystérieux, bondoki, bonganga. Je vais vous démontrer ça. Malembe, tant on a expliqué bien parce que chaque jour dans nos côtes cette vidéo, mon koto mi balé,
na okende malembe na expliquer bino comment est-ce que bato bele bazwa mi na mutambu ya kokota na kati ya secteur oyo. OK, bazokumisa ke c'est du judaïsme bonzambe yango wana faut pas pratiquer parce que Yesu auta na bayuda. Qu'est-ce que le judaïsme a à voir avec le sali? Bibliquement parlant, rapport exact et autant que la Bible comprendre ma commis. On a besoin de bato bele bato lo yenge, hein? Soit des chrétiens mais à éviter cause chrétiens zani ni christianisme ezali nini. Et là azo sala donc azo comprendre ta azo maîtriser na été ba eka ba lakisi to pe ba ebisie que non o eza bonzambe ye pas gobé sans comprendre rien andimi et puis du coup abani na epé ko défendre abani na epé ko lobabilobe la abani na epé ko pratiquer abani na epé judaïsme ezali histoire religion eza religion na culture juive mélangée. OK, na lingala bopeteza bokoko ya basimiana, hein, semeki national azala juif non toyebi bokoko na bango monde tibiso na konto za na bokoko na biso. Voilà, toyebi bato ebele baza pro bokoko to pe akro na bokoko de koma religion to pe za la religion bokoko. De même kuna bango pe pa na bango judaïsme bokoko na bango siko na bokoko ango ya in na lobite bokoko nyonso ya mabe eza na face caché moko o ezali na bondoki molili na kati ndenge moko na bokoko nyonso même o ya biso ya Asie ya partout et bonzambe moko eza kuna te yango bomoni mukolo mususu Yesu apamela apamela peuple, hein, foule bande Hollanda na bato babandai ko babenga ba banane babandai tout le temps koya ko réprimander ye par rapport que non ya za ko bebisa moboko to pe fondement oyo bakoko batika machin aloba na bango. Pourquoi transgressez-vous la loi de l'Éternel au profit? Il a dit, pourquoi transgressez-vous la loi de l'Éternel au profit de vos traditions? Dans la tradition, tout le monde a culture bokoko onyo soto tu kolobela donc ça n'a rien à voir na bonzambe parce que ceux ils bonzambe et transgresser loi en zambete na peut chose comprendre. Alors bato belé bazoloba qu'il faut pratiquer en haut parce que so botama auta kuna to pa botama moyuda machin na tango kala ba pe ba nation ezaki polythéiste. OK, ba non nimela banzambe belé. Dieu avait utilisé Nzamba Zwaki et Israël pour à la référence. OK, Yesu kwa bikisa mokili fala bota manzela ya mutu tope ya mwasi yango abotama na nzela ya Marie ozaki moyuda nde yango moni Bible zolo bakele sali vient des juifs. OK, mais Jésus n'a pas sauvé l'humanité comme étant juif. Non, parce que Moutako bikisa mokilité tope mututé. Jésus a sauvé l'humanité comme étant Dieu. Abikisa mokiloko la nzambe et non la moyuda. Donc, ki boyuda eza bonzambe te et ça n'a rien à voir avec bonzambe. Et ça a besoin, on a besoin na yangote na yo étant chrétien. Parce que Bible zoloba, Yesu zoloba na Matthieu 11:13. OK? La loi et les prophètes, hein, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et lorsque Jean est venu, il nous a présenté l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, c'est lui la vie, la résurrection. Yende mutu, yende lobiko tope libik. Le salut, c'est en Christ. Vie chrétienne est basée sur Jésus-Christ. Actes des apôtres Zoloba, na likolo pe na se, eza na kombo mote pe Samuel biso si ce n'est le nom de Jésus. Pour na kobika, tu as juste besoin de Christ. Le nom de Jésus. Ozana besoin de la tradition ya ba koko na yete. Pour na yo obika.
Donc, en d'autres termes, le judaïsme est actuel, les alliés apostasiés, hein, talmudique, oyo ya banganga ya bandoki wana, eza na esika te, eza na place te, eza pe na tina te. Yesu abotama lokola moyuda, wi na nzela ya mwasi na bomoto. Et nzamba azaki ya bango, biso nso totanga Bible toyebi, ba rejetaka ye, a tourné et mis vers nation, abiksi mokili mobimba. OK? Yesu abiksi mokili lokola nzambe, et non lokola moyuda. Et là, il faut retenir aux points capital. Donc, introduction ezaki important pour ne comprendre. Dans la deuxième vidéo, nous allons expliquer bino pour comprendre le danger à secte oyo. Bonzambe mo ezakunate et ça n'a rien à voir avec les bonzambe. Pourquoi bato topé lelo église a embrassé ango bato basopani kuna et bato nyonso topé basali na nzambe belé lelo surtout ba jeune belé balingi kaka ba parce que ndena auto episa bino eza na face cachée moko. Dans nzela ya ba livre ya ba Talmud et autres oyo ezo constituer kabala ba présentaka bato topé ba pesa bato ba facilitera bato vie ba peso conformité moko boye hein o soit conforme moko sur la vie yango moni do message oyo epesaka bato et memela bato eza plus message ya kozala bien matériellement ko vivre malamu na mokili oyo sans sali. Et pourtant Yesu akufa yipo bato babika et na nzela ya prophétie délivrance comment ba pratique ba rosalela bo tout au long on expliquer bino malembe donc yango moni bato bazwi na bango confort na bango na ngambo wana. Et pourtant c'est la famille certainement vous allez très bien bande auto ça continuité à Kabbalah suite sur Kabbalah ou encore Kabbalah juif auto bande kolobela na auto koloba bandeko Kabbalah les ali secte et ezali science oyo ezo consister à koluka ko comprendre un texte hébraïque. OK? N'expliquer une vidéo à liboso juste moi récapitulation à moké avant ça continuité batu ba créer secte wana ba lobara que Moïse azwa loi écrite na oral oyo totanga wana topi eza na Torah eza écrite siko eza na voix orale loi pardon orale oyo na habite bango bazana to benga ngo révélation bango bazana nango to bazwa mais ba tia yango na ba ouvrage tel que Talmud et eza réservé pour na ba initié et on a muto constituer Kabbalah na kata ba livre wana ba falsifier ka ba écriture parce que na hôtel le ba Kabbalah topé Kabbalah ils ont consisté ya kolukako comprendre ba texte hébraïque. OK? Na nzela ba livre wana topé na nzela ya Kabbalah ba falsifier ba écriture ya on bomoni lelo ba prophète ya ba Kabbalah ba prêchaka ba n'importe quoi au nom ya révélation au nom ya machin au nom ya songolo au nom ya pakala donc baza bato basi ba bunga nzela na ko expliquer bino mambo ebele maleme ba comprendre mambo ebele. Alors na loba ki s'il faut qu'on définir Kabbalah pour le bezali ensemble et à toute spéculation métaphysique sur Dieu, l'homme, la nature, l'univers, où ils ont tiré racine à un naba et culture ésotérique, il y a judaïsme, hein? Ésotérique.
Il y a judaïsme. Ésotérique veut dire mystérieux. Judaïsme est beaucoup quoi bayuda. N'était sûr de comprendre. Et lelo oyo, batu ba embrasser secte wana. Pour na bango, en fait, il y a des chrétiens au bakoti na ba marambo wana. Pour na bango yeso zara muyuda, il faut koyeba tout ce qui est de sa culture, tout ça, ça fait partie avec Bonzambe, rien à voir. Parce que yeso bikisa mokili comme étant muyuda te. Yesu abikisa mokili comme étant Nzambe. Jésus a sauvé l'humanité comme étant Dieu et non comme étant juif. Tope moyuda. Et Matthieu 11, 12, 13, pardon, Bible Zoloba, Jésus a Zoloba, et la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Or, Jean Tangoye a présenté biso agneau aux Ezali et Yesu. Ok? Ce que vous avez ni 1 Pierre et Zoloba na biso. 1 Pierre et Zoloba na biso. 1 Pierre 2,9 et Zoloba na biso boy. Et Zoloba. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En d'autres termes, le vrai judaïsme n'existe plus. Si vous comprenez, Matthieu 11, 13, vous comprenez, passage on appelle, si vous comprenez que le vrai judaïsme n'existe plus et on n'a même plus besoin de ça. La vie chrétienne est basée na Jésus-Christ, centrée na Christ. Kombo opesa lobiko Bible zoloba ezaka kombo Yesu. Vie chrétienne est vendue na yé. En lui, sur lui, pour l'union, na kombo Yesu. Et nyonso ezali ya culture, ya judaïsme, il a dit, pourquoi transgressez-vous la loi de l'Éternel au profit de vos traditions? Tradition est en la place cité. Par rapport à sacerdoce, oyo biso toza na otopo tozo salela. Yesu akotisi biso akotisi nga na yo. Na yete so comprendre. OK. Siko. Na loba na bino bandeko. Lelo oyo so batu ba embrasser secte wana. Eza bazolakisa bango kuna bazolakisa bango kuna ke vie eza limité na monde na mokili awa zala bien lata bien zala na mbongo et là-bas bazoko faciliter bango yango na balolenge moko boye o ezali bonzambe te. Et du coup, bazui confort. N'a peut-être sur comprendre. N'a anticipé, prophète, il y a un kabbaliste, au fait, vous constatez qu'on c'est plus les prophètes. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Par la prophétie, la guérison, la délivrance et puis les miracles. Message n'a pas wana. Or, base, fondement, ezali salut. Bible zoba qu'est-ce qui servira-t-il à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Bango lobiko et sali a âme et zo ko intéressé bango te. Nandela ba élément on atangi. Ya na likolo na manipulation. Ya mo place ba faux miracle les salema ba spectacle ezangati nezango mutuna mokolo na église. Ba ko manipuler bato et nanzela na ba ko soutirer ba mbongo. Na ba prophétie lokuta tout ça. Alors en dehors, il y a Kabbale. Il y a aussi la magie sainte. Ok? Et pendant que je vais parler de la Kabbale, je vais parler aussi de la magie sainte. Parce qu'ils ont marché des pères. Ils ont marché des pères. Et belé, ils ont dépendre na bisika nini oyo ochemutu. Parce qu'il n'y a pas que la Kabbale juive. Il n'y a pas que la Kabbale juive. Donc, je vais vous expliquer, je peux vous démontrer.
sikoyo kabale juive to pe kabala bango ba travaillera plus na mystère de l'air. Mystère de l'air eza nini? Ministère contrefait des anges. Contrefait veut simplement dire falsifier et copier. Ba faux ange. Ba utilisera ba 70 anges déchus. Ou ba bingara ba 72 génies, ba 72 pardon, anges déchus. Ou ba bingara ba 72 génies. Et kuna na kabal ba bingara ba 72 Elohim de bazaneti banzambe. Or Bible loi ya Moïse ezopekisa banzambe mosusu. Soki loi orale bango bazokumisa yango wana. Ndenge nini loi écrite ezopekisa babiloko o bango baza kolakisa bato na loi orale na bango soi-disant. Na kabala. Ezali contraire makambo belé ezokende. Contrairement na makambo oyo Moïse akoma. Tel que tu n'auras pas d'autre idée devant ma face. Les 72 génies, babenga bango pe en d'autres termes, pas 72 Elohim. Bango nande ba ange. Oh, le lobo ba prophète nyoso ba komi bato ba ange. Commander les anges, envoyer les anges, appeler les anges, ange. Or, c'est une abomination. Moutozan a pouvoir commander ange te. Selon Hébreu 1. Bazali ba esprit na service. Yanzambe. Pour na biso ba saint. C'est Dieu qui les commande. Nzambe mutatinda bango pour nous et non à nous ya ko commander ba ange ezali abomination. N'habite so besoin comprendre. Déplace marambo evandi. Ndena ko expliquer bino à partir à lobby. Et comment est-ce que bazo ko utiliser ba ange wana et comment est-ce que marambo salema comment est-ce que marambo lekelara. Concernant la magie sainte. Quand on dit magie sainte, c'est juste le satanisme en forme chrétienne, topé religieux, topé bonzambe, bon bonzambe, mais non, magie. Ok? Quand on réveille yaka, badadi, oyo lelo to yebaka bango de babandaka bonzambe, ba yebisaka biso ke catholique ezali kindoki kisi bonganga. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Okani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te. Ikole bandelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu, lise kwa na yoto komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya Tata, mpona koyebisele mpona mwana yo Jésus de Nazareth.